Bandeko na ngai na pesi bino mbote bandeko nyonso o bolandaka ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Bandeko nyonso o bolandaka ngai katikati na ba video o nasalaka. Lelo ngai mama Deline na eko partager makambo oyo na oloba bino mama Nzambe ayebisaki nga pe experience na ngai na makambo oyo ekutanaki na ngai na makambo kaka ya bonzambe oyo experience na ngai na lekaki nango po na yebisa bato oyo bokolanda nga po ete bozwa mayele to bondela po ete tokena oyo tolobela na video oyo tobondeli. Na komba tata mwana pe ya Molimo Santu Nzambe papa mso na lola mozesel ko pe na se Nzamba mpuntulendo papa tala ngai mwana ona liboso na yo kobondela epai na yo kolo pona ete nazokabola video oyo na bandeko nyonso makambo oyo talisaki nga na oyo permetaki nga naleka yango naleka nango po ete na comprendre Seigneur yo nalingi na partage yango na bandeko nyonso oyo bakolanda nga Molimo Santu zala na ngai zala pe na ndeko moko na moko akolanda nga sike te ofongola mayela bana na oyo bacomprendre nini oyo ngolobela bango à travers video oyo papa na telemeli oyo nyonso ekoki koya koderange nga na ngonga oyo na kombo na Yesu pe na nguya na Molimo Santu papa kolo zala na nga papa na bonde bongo na komba tata mwana pe ya Molimo Santu nde nalobi amen. Bandeko na ngai napesi bandeko nyonso merci bao nyonso bolanda nga na ba video. Nzambe amona moko na moko bobota ba commentaire na tanga ba commentaire nyonso ata so bomoni nazo répondre te mais en tout cas je crois que bomona nde na emaka ba commentaire oyo bosalaka. Nzambe amona bino vraiment eza bien komona ba commentaire po ete kozwa makam onde pe bozo ko aimer ba video. Nzambe amona bino vraiment po ezaka bien so otali message pe o aimer po ezaka bien au cas où batunde bafundaka biso kana ba YouTube onso bafundi le ba mona ki bato be baso aimer ba mona ki c'est que message eza bien bino bato bofundi bozaka ba jaloux. OK. Nzamba mona moko na pesi bino merci ba onyoso bo komelanga pe na WhatsApp na ngai en tout cas Nzambe azwa lokumu pona ngo na koyeba ndenga kosala po jusque là mwaka bato basengaka numéro ya telefone ata na pesi yango bato basengaka na koluka na yeba ndenge ya kotia vraiment numéro ya telefone ezala permanent ezala wana. OK. Nzambe azala na biso na video oyo naina partager ni bandeko na ngai eza makambo oyo nga naina partager en tout cas soki vraiment o comprendre nango eza vraiment Saint-Esprit ka aza kati no mutu akosala ke o comprendre makambo nga naina loba na koke nango mbangu vraiment bandeko na nga ba oyo nyonso bobanda kolanda nga banda kala boyebile tozalaka na 2020 na 2021 pardon na 2021 po tokota 2022 nazalaka na bitumba moko ya makasi. Donc parmi ba période on a lekisa na ba bitumba makasi o monguna satana batune balikwa ko bomanga donc période ya 2021 on a potokota 2022 ezaka vraiment bitumba makasi nde na expliquer bino na ba video ke Nzambe apesaka bango délai ya suka na likambo nyonso o bango basalaka. Nzambe apesa bango délai na ko expliquer on na bon son bien na ko expliquer ngo lisusu bien po bato ebele bo comprendre ndenge nini makambo wana o nga na comprendre ngo ndenge ezaleli. Nzambe apesaka bango délai de l'air bazobundisa yo po baboma yo po basalo mabe babomo. Nzambe atika ne bango atiki bango mais atiki bango wana yo pe nayebi te comment nayebi te pourquoi Nzambe atika bango mais atika bango yo siko eza devoir na yo fo bondelaka ozobondela leo yo ozobondela Nzambe akozala na yo malgré atiki na ye bango basala o bakosala o so bakoka o bakoki yo mais akozala na po yo ozobondela po yo ozobondela ko protéger yo contre mabe wana po nyonso o elekaka na butu na moi bandeko na nga Nzambe amonaka ngo Nzambe amonaka eloko moko te ebombami na misu na ye bandeko na ngai
ozomona nga moko elekela nga mono ozosola nokana mutu masolo ka pamba mais nzamba koyebisa likambo ka rapelo likambo oyo osololaki na lisolo ezaki kutu na prière te na lisolo ka yo moko okama olobi o na masolo ka ya pamba yango bandeko tokontolaka ata masolo tosololaka ata masolo ozosolola fo oyebake nzambe azoyoka yo yango wana soki totiango na mutu na biso ke nyonso oyo nasalaka nzambe amonaka nga nyonso oyo nalobaka nzambe amonaka nga mpe ayokaka nga mbe tosalaka mpe masumu te nde tosala yango bandeko na nga mbe tosalaka masumu te ozomona nde sikoyo yango wana sikoyo na monde ya bandoki na banguna soki balingi baboma yo soki balingi baboma yo nzambe atiki na ye bango atikaka na ye bango ale yo sikoyo fo obondelaka le yo ozobondela nzambe azoprotege yo mpo ozobondela mpe ozotambola na kobanga nzambe nzambe azoprotege yo ti suka nango nzambe akoyebisa bango ke botika mwana na nga kimia mpo bokoki na bino ye te bokoki kaka koderangeaka ye te botika ye kimia apesaka bango badele dele wana soki ekoki bandeko na nga bakobundisa yo te bakobundisa te siko bakosala nde nini babanda koluka bakanga na bapiège na bango je crois si nalobela yango baluka siko batielaka yo mitambu sikoyo ozomona batielaka yo mitambu mpo yokangama na mutambu wana do mutambu wana elingi eloba nini batieli ota mosusu lisumu mo liboso na yo okwei na lisumu wana baprofite balobi so langage moko yo oloba yango yo moko na monoko na yo le yo koprononce yango baprofite te ye moko alobaki yango ozomona siko baje na bango do bana nzambe ebele naza si bakufa mpo monguna satana atiaki bango mitambo akangaki bango na mitambo moko boye nde bakufaki ozomona donc ngai ezalaka na 2021 wana bandeko na nga namonaka oyo anga makambo si nalobela na bavideo tozongela te namonaka oyo anga makambo misuku na naloba te na oloba naoloba yango soki namoniki eza na eloko moko oyo ekoki kosunga bato naoloba yango basorte ya bitumba na nga ndenge ezalaki nde bandeki kochange nde bandeki kosala boye nde monguna bandeki koluka koboma nga bandeko na nga na 2022 wana 2021 na monde spirituel bazoloba ke akokota 2022 te fo alongwa na mokili soki azalaki ya biso mbele bien mais lokola aza ya biso te epuis aza na biso te donc eza vraiment danger makasi ndenge ye azoleka na réseau social azoloba boye eza vraiment faut tozwa soit faut tozwa ye akoma na biso soit faut tolongole na mokili donc eloko monguna alingaki yango wana soit faut azwa nga na koma ya bango soit faut alongola ngai na mokili nasi bozo comprendre na oke nango mpona kende ntina makambo na koyebisa bino nde sikoyo esalaki ndenge nini en tout cas nabundaki na bandoto na nga nabundaki papa dide mpe nzambe pa nde kotalisa ye vraiment en tout cas ezalaki vraiment bayaki kotouche ka nzoto na nga na suka na décembre oyo nayebisa bino elamba euta afriki oyo ekotisaka nga maladi ekotaka nga na nzoto donc yango wana bandeko na ngai monguna satana abundisaki nga na bandeko koyeba bitumba na nga na bandoto ozomona noyeba bitumba na nga na bandoto na makambo kaka oyo bandeki kolekela spirituel oyo nyonso bazoluka kosala nzambe mpe azorevele ozomona makambo nyonso nde ezolekela bazoya bazwi esprit na nga bake na nga na libulu moko bakotisa nga na libulu nazosala intervention kobela na nkombo na yesu boyeboye ezosimba te ti bazobinda na nga na libulu na lobango deya na bavideo oyo eleka deja kala ozomona nde esika namonaka place moko nde tokangami na biso na bango tozokoka su koleka te ezali lokola biso mpe bademo so mpe ndeni batuka bayaka kozwaki esprit na nga bake na ngai ozomona nde sikoyo tozodinda na libulu wana azoganga na nkombo na yesu boyeboye eloko moko te intervention te baoloba mpe eloko te bakenda na nga ti babandi kodinda na nga na libulu mpenza wana mpenza na libulu tozodinda tozokita libulu ya monene mpe tokokita batongo wana baotambola dans l'espace na libulu wana mais tobandaki kokita nde mbamo tokoma esika mo tobloke le nde tobloke nde esika nakoma koyoka bango baoloba
bazo sola ce qu'on a bateau ndeti bazaki ndeti libanda na yebi kutute mais bazo sola na bateau bazali libanda mais ndeni bokoki mission ngote ndeni babi mais tokoki on penda to zue penda to zana ye awa tozo dinda na ye penda awa mais to bloquer nzele za lisute donc et ça qui biso le quoi vitre moko et bimi siko na kati wana moi est-ce que to continuer ko dinda na libulu ezate po bazaki nde ko dindisanga ko kitanga na libulu wana bande konanga nde après wana intervention moko eyaki wana on dirait armée céleste vraiment donc ezaki bitumba moko kutu na bande ko comprendre te bitumba moko eye wana po bango pe bazaki belé et puis na monoko na bango na bande ko yoka bango bazolo bake akokota 2022 te biso to lingi te akokota 2022 te ndenga zana fokaka kufa avant 2022 avant 2022 ezoya il faut kaka kufa na 2021 na lobaka on dana ba vidéo utole kabande konanga toyebi elekaki na elekaki nyonso ti toyeko yoka sous prophétise moko ayeko lobaki onzamba alinga boma ye po azobungisa bato ebele nzela akokota 2022 te ngai yo tokomi 2023 yango 2023 2024 epai lakelele tokoma ti Congo pe biso wana pan kimona miso tokende Congo ozomona nde sikoyo bandeko na ngai elekaki vraiment makambo ebele na 2022 wana na nga moko kuta heureusement ka nzambe kamuta telemisaki ngai na bande komona pena bitumba njoko kobima na YouTube yango eza na bitumba boye na betela bino yango déjà mpona korepete te eza na bitumba boye antuka na bangaka na tikaka me nzambe amemanga lokola bebe mpenza boye amemanga lokola bebe azotianga boye azosimba nga na elongi azokarise nga na elongi aloba na nga bima na yo continuer na zana na otika ote boye bande konanga nzamba koloba akotika ota ozala na me yo moko pe des fois na ofo tambwa na obanga nzambe pe fo bondelaka ezaka te lokwa nzamba lobaki na nga na bima na nga nazala na nga bongo te nzamba koloba na obima na ona zana yo na ozala na me yo soko tiki ye yipa ko o étouffer déjà so danger izoya akoyebisa ondeni ozomona wana ka parenthèse mona fondé pona ka koloba après siko liare ya kokoma sikoyo na 2022 le na koti 2022 baeshuwaki bandeko na nga omoni nzamba asalaka ndeni na oloba ona prépare na bavideo mosusu monguna satana na mondi na bango batravaille balakisa bafoto ya bato ya bandeko na oyebisa bino ndenge nayebeli yango bakozwa foto na yo balakisi na mondi na bango ya satanique akoyebisa bango mutu nyonso akokoka mwana mwasi oyo ngai na kokomisa eboye na kokomisa eboye bagradi na mondi na bango ngasi bazwa déjà photo na ngai na 2014 balakisa yango na 2014 balakisa kango na obetango na bavideo oyo ezoya ndeni na yebelaki yango ndenge nini ezalaki na koexplike bino ndenge nini baange tozala na baange bonoloba na video mosusu ya kokota ate donc après siko bandeko na ngai eyaki kosala ndenge nini nga siko nalobi ok lokola na le na ekokota 2022 esalaki siko baeshuwaki do basalaki na likambo bilamba oyo ekutaki Afriki na biso donc lokola balakisaki foto na nga na monde na bango do ezalaki vraiment bitumba moko doki oyo akozwa ye basala yango ndeko na nga ta mutu na vi na yo mpe basala yango na vi na yo eza kaka na vi na nga te na vi na yo le baokoka yo te ake na bamamba famille baokoko te mpo bakindoki ya famille bazala na bango kuzeo bazala makasi te loba ake kokota bakota baloge wana nde akomaka makasi me kaki ndoki boye eloko te bandoki ya makasi toza na bango oyo mpe baloka makasi oyo bakoti baloge surtout bapaster ebele bato bazwi bakisi ya mbongo bazwi bani bango mpe babomaka na ndenge nini te so ezaka famille do omona so sikoyo monguna satana lere alakisi foto wana na bandeko ya famille baomona ngo na mutu nyonso ayebi yo na kibomoto boye aomona ngo na mondi na bango mpo bakotambusa ngo ke bazoluka ye oyo akozwa mutu oyo aza penza na likambo donc na grade munene na mondi na bango bapesi baprime ebele makambo ebele mutu munene na mondi na bango kuna ozomona sikoyo mutu nyonso akoluka abundisa yo mutu nyonso akoluka azwa yo sikoyo basalaka mpe nde nini tellement bakopropose bango eloko ya monene basala nde nini bakosangana mpe bagroupe
monguna satan pe chef mokonzi na bango ko ba bon bosanga na ba groupe bosangani groupe o bosangani groupe o bosangani groupe o groupe o ko longa en tout cas nga na kosala bino boye na ozongisa bino boye do yango monaka biso bana nzambe toza bitumba makasi bandeko na nga bitumba oyo yo ozalaki nango lere oza na yo kaka sœur en Christ kaka na église to frère ka na église na oloba église oyo solo église oyo abieba église oyo toyebi te oyo boye église oyo solo solo lere oza no kaka sœur apamba to frère apamba bitumba na yo eza na niveau mosusu bitumba na yo eza na niveau mosusu na niveau ya se donc yeba ke yo na pasteur no bokoza na bitumba ndenge moko te bien sûr okoza no pe na bitumba makasi mais mutu lera komi mosali na nzambe bandeko na nga na eko comprendre base na nzambe o lelo tomonaka babunga na bango bakoma boye bazalaka na bango bayaka na bonzambe non au début bayaka penda ya solo bayaka pa ya solo siko bazomata lokwa pe balingi ba titre balingi ba poste balingi biloka bongo eza mabetele rosela nzambe na o na tonga moko kozwa poste moko to pasteur to bishop soki ni na yebi pe bani nango te mais eza nango problème te mais problème eza wana le yozo mata bon yeba pe le yozo mata bo bitumba no pe zo mata ti bitumba no ezo mata ndenge bakobundisa yo pasteur ndenge bakobundisa mondimité yo bitumba no ekomi makasi poko ekomi makasi po yo komi koteya bato okomi koteya bato okomi kobondela mpona bato wana po ete babika ozomona po ete babika yebisanga sikoyo nayebisaki bino dernièrement bandeko na nga oyo nalotaki na ndoto na nga oyo nayebisaki bino ke bato baye kobeta na porte na clôture oyo nazalaki bato bandeki bazalaki wana balobi na nga bazomenase bato baye koluka bato oyo ya mutu batangeli nga komba se ya moko wana na bana na ye bato oyo bakangaki bango lokwa bamoni bazokangolama na nzela na yo yango baile na baki bofongwa na kangi makofi nga kanzika baza 5 to 3 to bunda bandeko na molimo tobundaka na koexplike yango na bavideo mosusu nde ni tobundaka na arme ni tozalaka nao na molimo ozomona mais le na bi bofongola ezalaki vraiment full mobimba ya bato ozomona do raisonner sikoyo yo oza pasteur bato nyonso baka osambela pa na yo babitumba na bango na bazoyokama te ekangolama bato bandeko nanga bazoyokama te ya mateya baozwa baotiala ya pratique bazokangolama ozobondela mpona bango bazokangolama estce bato balokaka bango bakotika yo te bakoya ozomona siko niveau bitumba oyo pasteur ozokoma nango siko yo pasteur oza kutu lere ozalaki frère obanda obondela makasi lere okomi pasteur kobondela dîner omoni te ke bakozwa yo bandeko nanga bakozwa yo yango omoni bapasteur ebeye bazwa bango bakotia bango balogi ezalaki bango moko bakendeki komitika te bandeko nanga bamisu basengaki ka aide toyoka na batémoignage mosusu asengi aide pa pasteur moko boyo edenga boyo problème te na okotio na association na biso ezalaka bie pa loge mbimbango na koti ozomona bakoti na sens occulte bandeko na ngai doki bakotisaka bato ndengwana nde sikoyo yango wana nga sikoyo lokwa bakokaki koboma ngai te epuis mpona bango bamonaki ke lokola mpe aza na ye ya biso te soki azalaki ya biso to ngai totika continue koloba mais loko aza ya biso te aza pe na biso te aza pe ya biso te en tout cas aza très dangereuse faut tolongola ye loko esiko bande koluka baluka kolongola ngai na 2021 na bakokaki te nde badesidaki bandeko na ngai ke na bakomprenaki nanu te wana makambo mosusu nalobelango nsima nde nayebisaka bino ke balingaki bakotanga na bascience occulte na bango sans le savoir nga kutu nayebi na ngai te o nayebisa bino ke nzambe anikaka nga na linuka nzambe apesangaka ngolu un jour nabetela bino yango ozomona so nabeta yango titi lelo mpona kaka kogarde mwa likambo boye eza na kati wana mais eza vraiment très dangereux bandeko na nga totambola na kobanga nzambe mpe tobondelaka do bapaster basali na nzambe ebeye ya basi mibali bakota baloge mpo bakendaki koluka na bango yango te bandeko na bakendaki koluka yango te talaka mutu oyo ye moko azoteya ke lifelo ezali azoteya ke mabe totika mabe nini mpoka ye moko akenda mabe na fo ye azalaki deja ndoki me mingi bazalaki na bango bandoki te bandeko na bango bayaki na bonzambe mpenza na ndenge solo me baye bakotisi bango le bakotisi bango
po obima eza facilité faut za na nzambe oyebi osalela no nzamba solo mais faut yeba nzambe na modindo faut yeba nzambe na modindo et puis nzambe il faut ozala na eloko moko oyo ezoko asiro po eza na babitumba na bango mususu wana bato asianso kitu wana soki bakotisi mutu na kati wana bandeko na nga okoti ozoluka obima swati liwa swati ozala na bango swati baboma famille na oto boyeboyeboye ozala na bango bacondition eza tellement makasi soko mwana nzambe mosali na nzambe akoluka kobelela au nom de Jésus bolonganga te baolonga yo na kombo na Yesu olonganga te baolonga yo ozo comprendre pourquoi fu balonga yo tokende na mambo toloba awa tokende na mambo toloba bandeko na ngai nzambe pourquoi fu balonga yo balongaka bango bandeko na oyebisa bino oza na paster na bino moko azalaka penza ki abondela mpona obikaka na maladi mo boyeboye lelo koma koyoke boye koma oyoke boye bitumba oyo eyaki na ye ezalaki plus fort ke ye moko ezalaki plus fort ke ye moko ezalaki plus fort nayebisaka bino lero ozobelela moto ya molimo santu fo yo nano oza na nguya mo makasi mpe moto oyo ekoya ekozala na niveau ya nguya oyo oza nango niveau ya puissance oyo oza nango spirituel yango ekodétermine moto ya molimo santu oyo ozobelela ata lero oyo ozobelela na kombo na Yesu ezodétermine kombo ya Yesu wana oyo ozobelela ekozala na nguya papa ya nguya oyo oza nango nguya oyo biso tozalaka nango eyaka biso na nzela ya bagene et prière obakisi na kobanga nzambe kotambola na kobanga nzambe kokima via masumu kokima via badistraction oyo kobimiso na présence ya nzambe ozobondela ozogene jeune oyo nzambe ayokaka eza jeune oyo te mutu wa nzambe sene bolimbisi mutu abengo mama deli na otosala jeune à 21 jours mais bamari de nuit baza kaka 21 jours bamari de nuit baza kaka eza ogenaki na otobondelaki te tolobela biloko wana ozomona sikoyo bandeko na nzambe na mambo alobi ezoyebelebelebelebele kolo sunganga alléluia ok donc on est na lobake ezodétermine koloba na kombo na Yesu kotelemela kopamela biso na bima tobengaka kopamela bato bima baloba bon kopamela milimo mabe il faut za na nguya bandeko na nga faut za na nguya tomoni na Bible na tomoni na Bible na bote nkuso eza na passage ni na wana so ina bazobenga milimo mabe na kombo na Yesu babi ba Pierre bazobenga na kombo na Yesu na bino pe susu bino kutu koto oyeba bino te ozomona donc kombo na Yesu oyo okobenga na milimo mabe ko déterminer nguya oyo tano so bato o bazobundiso bazana nguya mo likolo yo pe fuza likolo polonga bango fuza likolo folonga bango le ko bana kombo na Yesu masio kolonga bango ozo comprendre sikoyo tozokende nano enano basai na nzambe oyo ya biso oyo ya nzambe la majorité bayebi nzambe ya solo te bayebi nzambe ya solo te ozomona basambelaka Yesu moko ya imagination ozomona basambela Yesu mo ya imagination bayebisa bango ya Nazareth ya boye ozomona et puis les bazokende au nom de Jésus nga na yebisa bino na bomba te nzamba loba na bitumba no makasi oyo ozokende nango oyo wana kale na bando sa ba video ya bandeko nanga nde na ndo sa ba video nzamba comprendre que moi nanga oyo aoke na bitumba makasi na bitumba no oyo au nom de Jésus esimba te fo bana kombo na Yesu folo bango na kombo na Yesu na lobango pona répétant ate folo bana kombo na Yesu et puis so ozobondela koloba te au nom de Jésus au nom de lobaka na kombo na Yesu na kamwenga bikolo mais kombo na Yesu na au nom de Jésus zaka kombo moko o eza na français za ngala bi problème ate mais nganzambe na oyebiso lobaka na kombo na Yesu telemelaka na kombo na Yesu na kombo na Jésus te au nom de Jésus te na kombo na Yesu na yebi pete na sani na tosi kaka ozomona donc premier point nanu o monguna po alonga yo muto bondelaka na kombo na Yesu eza pasi pona bitumba mususu basai na nzambe wana o bayaka na nzambe na bosolo na koma oyokela bango na mo bondela pona bango nzamba sunga bango bayeba nzambo a solo po bazokanisa ke
yango moni mutu atali pe na ye pe na mipesi na nzambe na moni pe ma nzamba sayilinga na moni ma Yesu masiya sayilinga mais ndeni bakotisi nga na nzela moko boye na koti o nga na kende na koluka te pi nzamba atiki nga epi na koti na komi na ngai mutu science occulte na komi ko participer na ba réunion na bango butu na komi kozala kuna epi nazobondela ezosimba te ndenge nini ese mambo ya Yesu yango eza ya solo mambo ya Nzambe yango eza ya soto ndeni mingi ta mosusu bamonaki na moni mambo yango eza compliqué na pe na choix te do batikala kuna mpo bazala na choix te bandeko na nga batikala kuna mpo bazala na choix te ndeka na yebisa bino ata basi ebele o baleka na réseaux sociaux basi mibali baya na réseaux sociaux si babebisa bango babeba surtout lokwa pe bamiyebelaki na Nzambe oyo ya solo te babeba na bango bandeko na nga nga na opesa bino témoignage na nga na opesa bino yanga ndenge bakokaki nga te na 2021 wana nde bakokaki nga te na 2021 bandeko na nga balobi tokomi na 2022 le tokomi na 2022 malgré na suka nango elamba oyo eyaki ebelisaki ngai na fongoli elamba boye pu elo ekoti nga boyebi yango bato oyo bolanda nga nde toye kokoma pe na janvier Nzambe asuni pe santé ekomaki bien merci na bandeko nyonso bobondelaki mpo na nga na temps na Nzambe mona moko na moko akanisela bino pe mabondeli na bino pe esungaki quand même makasi mpo na belaka vraiment oyo koimagine te makasi na décembre wana mpo tokoma 2022 ozomona nde sikoyo na 2022 sikoyo bacomprendre ke lokola ndenge aza wana tokoki na biso koboma ye te eza pasi mpo toboma ye mpo toluki na façon nyonso bato nyonso bato monguna sata apesa ye bamission balukiluki nga bakoki na bango te esengaki sikoyo ke fo bazwa nga sikoyo bakotisa ngai na babenga nini na bascience occulte na bango basengaki fo bazwa nga bakotisa nga na science occulte na bango bandeko na nga nde sikoyo bakokaki pete ezalaki pasi bakokaki te basali makambo nyonso bakokaki kosala bakokaki pete bakokaki pete makambo so ezoleka nga nayebi na nga te innocence ya bato nabondelaka na ngai kaka kosunga kaka kokima kaka bavia badistraction kokima kaka kotambola koluka kaka kotambola kosala ifo kotambola na obanga Nzambe nde eyaki kosala ke bakokaki na bango nga te na ndenge na bango nga pe nayebaki na nga te elekaki oyo ekokaki koleka nayebaki te mamusu Nzambe aexplikaka biso lere ekomi na suka bandeko na nga ozolala ozolamuka ozobondela ozoyeba te nzuka ozopase na etape moko ya makasi bandeko yango tobondelaka totambola na obanga Nzambe ozomona tobondelaka pe totambola na obanga Nzambe bandeko na nga oza na ta mosusu ozoleka na etape moko ya monene yo moko oyebi te ya makasi na suka Nzambe abi na nga Deline nasalaki yo boye na permetaki ngai na permetaki yango mais na permetaki yo boye mpo nasala mabe te na permetaki yo boye mpo odétruire misala na bango odétruire misala na bango mpo bazodétruire basali na ngai ebele nayebaki na nzela na olonga bango ya solo Nzambe abi oui nayebeki na nzela nokolonga bango tozomona donc na mokuse eloko nini wana kutozana te wana tolobelango peut-être mikolo misusu mpona kotakota te na toyei kokóma sikoyo na janvier wana bandeko na nga naye kokóma koyoka bato mosusu mpo solano na bango ka nde na bato oyebani ka na nzela ka ya YouTube boye bazwa pe limango na nga babenga nga tosola pe boye bandeko na nga okoki koimagine te na semaine moko bato bazobenga yo epuis bato baloba wanto wana janvier bandeko na nga kobanda 2021 na avril oyo nalobelaka makambo ya tata Simon Kimbangu balobango na avril le 6 avril na 2021 oyo nalobelaki makambo ya papa Simon Kimbangu kobanda na temps wana bandeko na nga nazalaka soki na 50 abonné na YouTube nazalaka soki na 50 abonné na YouTube nde na bandi koyebisa bato wana nazoleka papa eki Nzambe apambola esika azali wana oleka papa eki na bandi koyebisa bato bosabone na Adeline Télévision mpo tosala live na le 6 avril
bande konanga ko banda le 6 avril wana na lobela mamba papa Simon Kimbangu na loba na batuke nga nzambe o nga na sambelaka nzamba mpungu tulendo nzamba bakoko na biso na expliquer batu na binga na sambelaka nzamba bakoko na biso pona uta pe koyeba ngo kala mingi tende na expliquer bino na uta pe koyeba ngo kala mingi te ke nzambe o nga na sambelaka eza nzoka nzambe ya bakoko na biso nga ya batu na yebaki na nga te nga na yebaki na nga te nga kande yebisa biso kana ba église de rêve ke nzamba bakoko aza nzambe soki ya mabe soki ndenge nini wana ka o nde o elekaki na bisa bino o na lobaki na bino ke bamemaki nga na mai bamemaki esprit na nga pardon na mai kuna nde na invokaki nzamba mpungu tulendo nzamba bakoko na biso après ndenge nzambe ayaki kopesa nga explication ke eza ye oyo abatelaka nga ye mutu asola na nga ye mutu boyeboyeboye aexplike nga na ye kokomprendre nde boye apartir ya mokwana na nga bi nga na obomba lisusu nzambe na ngai te nzoka nde nzambe na nga aza nzambe oyo bakoko na nga basambelaki ozomona mais koloba na nga déjà ke funa loba na kombo na Yesu alobaka yango bien avant alobaki on peka bien avant ke faut ko telemelaka na kombo na Yesu po eleki nguya koleka au nom de Jésus raisonner sikoyo ba pasteur na biso ba telemelaka au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus siko eza na nguya te na kombo na Yesu nde muteza na nguya bato boloba mama Deline boye oyo eza komamba obukuta mikwa bato babukuta mikwa boyebi makambo na oloba na kombo na Yesu nde muteza na nguya koleka au nom de Jésus ko ba passer na biso ata mutazaki ne koloba français te lera ko maka pasteur akomi na ba français milai ako Saint Esprit mutabimisi les français bande konanga eza Saint Esprit te eza Saint Esprit te o Saint Esprit tondo lubango ando luba français te le kaka ye na bonzamba ko mosambela akomi ko teya na français komi ko ya nga kutu liboso na ndolo ba nga pafuna sa effort na yeba français kitoko po adoration na français za kitoko sozo ko adorer nzambe na français ignorance nzambe merci ozomona sikoyo bandeko na nga ndeni baolonga yo te ndeni baolonga ba passer na biso te po nini enanu batelemelaka milimo mabe au nom de Jésus bitumba na bango ezaki na niveau ya au nom de Jésus te bitumba na bango ezaki na niveau ya na kombo na Yesu na lingala bitumba bango ezaki na niveau ya kombo na Yesu tolongwe wana nde sikoyo bandeko na nga esali siko nde na tokomi na semaine wana kaka ezaki je crois na janvier to février fo ya janvier to février bandeko bato baobenga nga baotinda nga ba audio na misusu ya moko na moko nazaki kosola na bango mama Deline basi mibali mama Deline poka na otia ba audio na bango te na otia te so na luki ona omona mama Deline mama Deline omoni nalingako mingi mama nalingaka o makasi mama Deline yango moni toza biso na biso bana nzambe pona ko sunga conseil ezaka mabete ezaka conseil na ina pesa o mama Deline ezaka conseil omoni penda makambo yo lobaka esunga biso vraiment makasi mais nalinka na ebisa oke mama Deline otika na okoloba nzamba mpuntulendo po bato ba comprendre ngo te koloba nzamba mpuntulendo te kolobaka pe nzamba kimbangu te koloba pe nzamba kimbangu te ngabi naloba nzamba mpuntulendo te naloba nzamba kimbangu te po na nini te po moni bato bazo comprendre ngo te misusu mona mama Deline na bengi oka na pesa o conseil toza awa bato ebele na bakamarade na nga tolandaka yo na bakamarade na nga na baninga na nga tolandaka yo na mambolo baka mais baninga na nga bakomi kozala na mois d'août muke
par rapport ya ndenge ozo banzamba mpungutu lendo et puis ozo banzamba kimbangu yango wana na bengi na tindeli audio opo kaka na peso conseil koloba asu nzamba kimbangu te koloba asu nzamba mpungutu lendo te po so ozo continuer kaka koloba nzamba mpungutu lendo ozo baka nzambe ya kimbangu batu bakotika kolanda yo batu bako désabonner bakotika kolanda yo po ozo banzamba ya kimbangu po ozo banzamba mpungutu lendo yango na peso conseil otika na yo oh mususu mama Deline na yebisio même semaine bandeko na nga même semaine quelle coïncidence banda na banda koloba nzamba mpungutu lendo banda na avril muta loba na nga te na tika loba nzamba mpungutu lendo loba muta kotuna mama Deline nzamba mpungutu lendo onsu nani na expliquer le Dieu tout puissant soko biso to loba onsu na Kikongo wana kuna na yebaki te Kikongo eza langue ya liboso o nzamba sana mukina yebaki yango nanu te ngabi siko nzamba lobi na ngango na Kikongo yango nga pe na oloba ngo kaka na Kikongo abi nga na za nzamba mpungutu lendo yango na oloba ngo pe kaka na Kikongo nzoka nde tiluba pe utaka na Kikongo ezaka Kikongo bandeko na nga ozomona ato bengi na chiluba eza kitoko ezaka Kikongo nzakomba ndalinga ndenge se na biso Angel Mieza lobango se Angel Mieza lobango nzakomba nani akongo mongali na koma ona ye ko mpo lobango tellement kitoko c'est Angel Mieza Diama bito asukolinga pe apesi kitoko doki alobango tellement kitoko na koma ona ye kolon akongo mongali nzakomba mungu baba nani muku soinde ni na doki yangwana nde bandeko nanga yangwana nde siko ba passer na biso bango ba yebi kaka donc Dieu kaka tout court ozomona bayebi ka bongo siko bandeko nanga bakozwa bango te ndenge ni nga sikoyo ale bakomi koloba na ngai ke wana sikoyo monguna satana zo travailler côté mususu pona koluka kokotisa nga na ba science occulte na bango bandeko na ya nga na makambo ko soki yo telemi o bake mama Deline na bungi nzela mama Deline na za nzambe te nzambe na nga okuta na yo akuta na po makambo nga na leki na ngo te ozomona nyonso ka oyo pona kaka nini na pesa ba témoignage na nga na loba makambo o nzamba zo loba na nga po esunga ndeko moko po esunga yo ozomona wana siko monguna azo côté gauche azo travailler na façon moko boye po akotisa nga sans le savoir na ba science occulte na bango côté o azo tinda pe batu na po ba réunion esalamaka bandeko na nga po na vie na nga po na bomoi na nga bato ebe bazwaka ba punition na monde na bango po le batinda bango ba mission pa na nga le ba ishwa ba beta bango babuka mamnyos na beta bango ate ba beta bango ba monaka o bango makambo boye no batinda me nzamba mpungutu lendo te nguya o bazana ngwa batinda me nzamba mpungutu lendo nguya o tozana ngo boyebi yango te boyebi on te ngandinga Deline na za boye fumu kimbangu awa fumu yisukoto fumu kimbangu boye fumu yisukoto yo siko ozwanga so tokena na niveau mususu mama mwilu koto mama kipavita koto yo zwanga tokiti su koto mama Marie Jeanne yeyo notanga te mama nzinga mama mafuta yo siko ozwanga bange kozwanga leo na yebaki leku na yeba bango te na mona bango deja mama o nani ba mama o nani onde ba mama o bakomoza na mama na ngai boye nga mamni na mona na spiritualité na ye c'est ça siko bandeko na nga bolimbisi ndenge na koti banini ne moisala mwa bien asiko yo bakomi
Côté ondeka na lobby, monguna zoluka a akotanga na ba science occulte na bango. Na côté oyo azo travailler na batu po balongola nga nkombo nzamba mpungutu lendo na munoko nanga na nzambe ya kimbangu. Punga na lobaki yango na lobaki nzambe o nga na sambelaka eza nzambe oyo papa Simon Kimbangu asambelaki. Yango na baki na bande ko lobake nzambe ya kimbangu. Na lobi peke nzamba puntulendo nzambe oyo nga na sambela. Doki makami bale o bali mungu na satana lingaki batne ba kolongola nga na munoko na nga. Ezaki na lobaka nzamba puntulendo te. Ndeko mso aloba na nga alobi na nga bi mama Deline yikutonde pe kosola na bien. Tonde kosola na bien eleka pe mambo ekokai kolekana. Alobi na nga bi mama Deline atinda nga audio. Mama Deline nga pena linga komi yo moko yebi pena linga ka o mingi le nazaki na ba problème kuna benga ka yo boy ya mwana linka na ebiso mama Deline na batu moto zaka awa to landaka yo to yokani babi na nganga na ebisa yo ozoyoka babi na nganga na ebisa oke koloba su nzamba mpungutu lendo te koloba kape susu nzamba kimbangu te pondingo zoloba wana kuna oloba teke o kimbangu nzambe na obaka nzamba kimbangu yaonde konanga ato boyino kondima ke kimbangu amolimo santu na opeso conseil sozo bonde aloba kata nzamba kimbangu loko ozondima loko oboyina okondima ke kimbangu amolimo santu conseil nga mama Deline na opesa yo lobaka lobaka ta na osambela nzamba kimbangu monanga nzamba kimbangu batelanga ozomona lobaka ta bongo bandeko nanga po balonga yo ezala pasi ato boyino kondima ya ta molimo santu problème te lobaka ka nzamba kimbangu monanga nga monguna satana itiliza batu balongola nga nzamba kimbangu na munoko aitiliza batu tiko na komo monango louche lelo mutu mususu na tanga ozwi nini ya mutu alobi na oke koloba su nzamba mpungutu lendo te koloba pe nzamba kimbangu te na poko ozwi sumsu lobi kuna ndoko mumuno no batu bakomoloba na nga boye pona nini ndeko na musu alobi na nga bi mama Deline yango moni batu balandaka o mingi te po lobaka nzamba mpungutu lendo nga bi mama pourquoi ozoloba boye kutu mambo ozoloba yango pe obi monguna satana na batu na yango onde alongola pe batongo mayele onde baza pe mayele okoka te po kanga ye penza kana maloba no kokanga ye soza molimo santo kati na yo kaka malobo bango balobaka okokanga bango na maloba na bandeko nanga nalobaka su nzamba mpungutu lendo te po loko na loba nzamba mpungutu lendo pe nazoba nzamba kimbangu omoni teke batu baolanda o mingi te lukuta baza batalukuta bango baza lokola papa na bango mutalukuta bango pe ba batalukuta akoyebisa nga ke yango batu balanda ko mingi te po olobaka nzamba mpungutu lendo po olobaka nzamba kimbangu yango batu baolanda o mingi te yango nga na olobaka boye po ka batu balandaka o mingi kolobaka no nga na bima ser ozoloba boye likambo nini nango nga banda na chaîne oyo Adeline télévision na banda na nzamba mpungutu lendo na ville wana na olobake na se présenter nzamba nga na sambela nzamba mpungutu lendo yoke loba na batu balanda nga mingi te na ndeni mutu so balandi yo deya 500 personnes eza ebele 500 personnes eza ebele zoka totiana église ya 500 personnes eza ebele na yebisi mase te nga bato baoloba na makambo nga na komokanga bino bandoki na mokanga bino bandoki ebimaki nga kaka boye pourquoi bozolongolisa ngai nzamba mpungutu lendo naye kokomprendre nga bien bayebi ke pourquoi tozolonga mwa so te po azobenga nzambe na véritable kombo na ye azobenga nzambe na véritable kombo na ye nzamba mpungutu lendo azobondela nzambe oyo ya solo nzamba kimbangu azobondela nzambe wana epuis azoclôturer prière na ye na komba tata mwana pe ya molimo santu wana su na ye na bosana mama Deline kolobaka na kombo na Yesu
koloba no na komba tata mwana pe amoli mosantu po biso no toyebi ka tobondela na kombo na Yesu yo komi koya na mamba komba tata mwana pe amoli mosantu wana komi lokwa bata katoliki boye nzambe nanga bandeko comme le roi bata catholique babondela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit babondela na komba tata mwana pe amoli mosantu biso to bata réveil biso to bata catholique te ya mwana fo olobaka na komba tata koloba bongo te donc bandeko nanga ba wana nyonso eza ba arme o monguna satana kokelaka ngai te na oyebisa bino vérité eza sekele na ngai nayebisi bino kobonda na obonda nzamba mpuntulendo nazobonda nzamba kimbangu nazo clôturer prière na ngai na komba papa tata mwana pe amoli mosantu bato boke kopekisa nga komba tata mwana pe amoli mosantu na sens ni est-ce so na bi komba tata ngo eza tata abotinga so na bi mwana eza mwana nini so na bi moli mosantu eza nini so bino bo abana nzembe fubo comprendre so bina komba tata eza nzambe mwana eza Yesu Masiya molimo santu eza molimo santu o bino boyi selon bino nde boyebi kuma bo pekisa nga yango donc eloko moko eza na kati wana bandeko na nga na fonga parenthèse mo awa ndeko moko ezalaki vraiment année passée moi bato babengaki nga ata 4 ou 5 personnes balobi ke na l'église na bango batei ke fu ba renouveler baptême mutu nyonso azwaka baptême na komba tata mwana pe amoni mosantu baptême wana eza annulé bayi ko comprendre ke faut obeta kopesa ka baptême na kombo na Yesu kaka esili komba tata mwana pe amoni mosantu te ka na kombo na Yesu na yebisa bino papa Simon Kimbanga yebisanga soki bozo sukisa prière bokangaka mabondeli kokanga mabondeli eza na komba tata mwana pe amoni mosantu soki bozo kanga mabondeli na komba tata mwana pe amoni mosantu te mabondeli na bino banzambe mususu bakozwa yango ekokende na banzambe mususu bana nzambe bele mabonde na bango ezokoma panza nte bandeko yango wana peko yango moni bato ebele bazosamba baza ba problème sérieux bato ebele bazosamba baza ba problème bandeko nanga ba problème sérieux nga ba problème nga nazwaka ya bato awo bato bayebisa nga yango yo moko kamobi mutu azosufri modele esali na pasi na motema me ndenge ozosola na mutu wana ozoyebaka abondelaka penda me ndeni mutu azobondela boye bitumba makasi boye biso no tozala na biso na bitumba me eza na bitumba na bitumba pe c'est ça bitumba oyo eza bitumba moni ndeti nga nakoloba ngoko nzambe azali bitumba oyo nga so na bina bino kena na bitumba na izolota ke bani baboma nga nazota bazomema nga na baprison moko spirituel bazomema nga na baprison moko kuna siko nzambe azolakisa mambo ezoleka na spiritualité ozomona Alexandre Mambo ezoleka na spiritualité mais ko lota exemple kana pesa exemple ke olota ka ba mari de nuit yo mwana nzambo sambela ko sambela faut yo fongoli porte quelque part au fongoli porte yango zolota ka ba mari de nuit siko yo so ozoyeba ko fongono porte te comment ozo la suyer bongo nzambe nina ko otika mwana ba suyaka ye yo nzamba limisa ozomona nzambe nina ko otika mwana ba suyaka ye bongo na batu mabe eza bien te mwana nzambe ndeti nga so ina mona o mari de nuit na ko detete yo ongo yaka puna fongol misu ni non bima na kombo na Yesu pa obimi c'est ça ozomona po maboko na banka soka simbio na nzoto boy asuye yo bandeko nanga asimbio na nzoto asuye yo faut se purifier faut se purifier. Faut se purifier. Ozomona. Après ce cas bisboy, assuyer yo, faut se purifier. Bon si quoi comme matina niveau ana. Non. Faut que luka ozo fond la porte place ni bien ma bonde non nzamba yoka angote. Ayoka angote atamuke. Nde sikoyo nde yango nazoyebisa bino tokende na suka to suka video oyo na makam ona na talisa bino sikoyo donc yango na loba na bino biloko wana misatu yango e protégeanga contre batu oyo baluka ko bomanga biloko wana misatu de ko bondela ozotanga komba nzamba Puntulendo ozo banzamba kimbangu so nzamba Puntulendo l'accès le Dieu tout puissant auto balobe na Bible mais biso ko to ba na Kikongo po Kikongo eza origine ya kombo wana nzamba Puntulendo mweba yi bango ezate ozomona dozo bunde na komba nzamba Puntulendo
ozobondela nzamba kimbangu obondela nzamba Pontulendo bo bien mawenja nangila bien mungu baba bien toyebi yango biso nyonso o toyebi mais ngalo kwa se présenter nzamba Pontulendo on a loba pe nzamba Pontulendo ozomona siko ozobondela na komba nzamba Pontulendo ozobondela nzambe baloba na nga nini ndeko wana mususu aloba na nga mama Deline lobaka na okaka nzambe kaka et puis lobaka nzambe ya Abraham Isaac pe Jacob alobi na nga lobaka nzambe ya Abraham Isaac pe Jacob ko lobaka kaka nzambe ya kimbangu te nga bongo yoka nga te na loba nzambe ya Abraham Isaac o lobaka ome osangisa yango na nzambe ya kimbangu mais tika na okoloba nzambe ya Abraham Isaac pe Jacob koloba nzambe ya kimbangu te lobaka Abraham Isaac pe Jacob po wana toyebi on dia po bebi bayebi déjà ke babebisa bakombo ya Abraham il faut kombo ya Abraham ezaki Abraham te ezaki Abraham te so nzambe atika biso ka ti nzambe alobi na nga eza père Abraham po basinoma ye kombo ya Abraham wana ozomona combien de fois les yoko lo banzambe ya Abraham pe bako zo bakena ona ba Abraham mususu bayebi ke wana zaka Abraham te yango le ozo ba au nom de Jésus bakena ona ba Jésus mususu bayebi ke wana ezaki Jésus te wana ezaki Jésus te ezaki fumu Yesu ezaki fumu Yesu ozomona nde pe kosukisa na komba tata mwana pe Molimo Santu yango wana bakokaka ngai te yango bakokanga te ale basala kisko baya kotinda batu bakolongola nga yango bandeko nanga bakolongola nga yango elo musu na ina loba na bandeko nyonso bozolanda ngai ezalaka na mwa bamwe utoleka na fanda na aka na mbetu na ngai na bandika ko raisonner ka mamba nzambe kande eza ko zo raisonner mamba nzambe ne kaka ezalaka ndemba moko nzamba bandi ko sola nanga ayebisi nga boy abi na nga Deline oyebi ke mutalibosa kendaka kambe nga na bi o mutalibosa kendaka kamba abi na nga wi mutalibosa kendaka kamba so na kati na nga na so yoka ime na kati na nga na okama ka mutalibosa musuna mutalibosa kenda kamba abi na ngai o abi oyibi mutaliboso na zoloba na yo ngabi te na ebite abi mutaliboso na zoloba no eza adina bala abi adina bala akendaka kamba nazoyibisa yo okondima te mitali yo nga nzamba lobai na nga na matoi na nga boy abi na nga Deline adina bala akendaka kamba ngabi o adina bala akendaka kamba pasteur adina bala je crois qu'il y a pasteur hein apôtre pasteur na ebikuté bon na okaka batu adina bala ndeka biso to banzamba adina bala c'est ça to landaka mouvement de tinga na ebi na nga adina bala te mais na ebike azaki père spirituel ya église de réveil ndenge toyo kaka papa ba témoignage nezaka toujours ya kitoko anda côté a toujours na Swahili bazo ko interpréter ozoma tema ba témoignage nezaka toujours kitoko nde biso to koma kaka e adina bala mais en réalité na ebi vraiment ma histoire na été na ebi vraiment histoire dina bala te mais nzamba eko ebisanga abi oyebi ke mutu abengaki ye mutu liboso na ebi te pourquoi nzambe abengaki adina bala mutu ya liboso na ebi te abina nga mutu liboso kendaka kambe oyebi ke mutu liboso kendaka kamba ngabi mutu liboso kendaka kamba lobi oyebi mutu liboso ngona ninga bite na ebi ete abi eza adina bala akendaka kamba bandeko nanga ayebisinga bonga na bioki akende kamba nzamba kati na ye siko bandeko nanga pourquoi nzamba koyebisanga ki adina bala akende kamba nga mona fanda ikutu na fandi silence nga bi adina bala akenda osani na kamba endosa ni na kamba endosa ni eleka na mpe bongo ti lelo siko bandeko na ngai nzambe siko bandeko na ngai na zoyebisa bino bapaster o bapaster surtout na oloba mingi bapaster soki bozo okazo kolanda nga na bavideo o so bitumba no eleki makasi longola soni kende kamba so bitumba no eleki makasi kende kamba yo paster bakoti so na loge to yoka ba témoignage mususu mutu musu bakoti na loge azoluka lobiko akende pa bapase akende boye
kuye kutu kuna o azananga a téléphoner so azananga sa bozong sabo arubi ogiste bango nyoso ba beba na bango azaki na chote ba bikota kaka biso nsito kota na biso ozomona do bandeko na ngai yango ba scandale ekoma kosala mebele kobima na bana bato ya mibali baobima na bango bazobima bango na bango mibali na mibali bazobima na bafrère église ya mibali donc obima na basa mabala kobima na bana na bango do makambo ebele mpo batindaka bango yango ozomona bandeko na nga yango wana na yebisa bango soki omoni tokende ka tozonga tolobaka ngo biso nyonso ke mission ya le moloto ekomaka na suka ekoma na suka boboy soki papa na biso ale moloto azala ta na conscience moke bitumba ezolekanga makasi boye ndenge nini bitumba ezolekanga makasi boye mpo na nini tika na onakende kamba soki azalaki ata révélé bongo elinga ezala bien elinga ezala bien makasi mais lokola makambu ya papa Kimbangu ezaki na temps nango oyo fo ebima donc bato oyo elekaki avant ezaki problème te nzambe ye moko ayebi ndenge asalaki mais na temps oyo tozali yango ye moko azobake boloba makambu na nga Kimbangu boyoka soni te boloba mpo makambo ya minene ezobanda mokili koyeba nga naza nani ozomona mukile koyeba ngai naza ngai Kimbangu naza nani yango boloba ye moka apesi nzela toloba liboso ezalaki na onka bongo bato banda oloba te ye moko siko asali yango mpenza temps oyo ya Joel de ekoki asopi molimo ne kati na bato yango moni basali na nzambe oyo boza na baproblème bokenda ta kamba kende no ata kamba ta kusoko oloba no te ko Kimbangu aza nzambe bo yo kende ka kamba omoni nalandaki video ya pasteur Israel Nash nalandaki video na ye moko oyo awuti kamba lobi ke bayebisinga kuna ke ipare papa Diangenda ezaka ye moko na oyo aza na kamba so botali video oyo nalobela ye makambo na yebisaki bino nga nalobi papa Diangenda ye moko akotransfere message wana papa nani mais aza na posa nde nzambe aza na posa pasteur Israel Nash akende kamba na yebisaki bino ezaki façon ya komema ye na kamba po nzambe aza na posa aprotéger ye seke bitumba moko liboso na ye ndenga nyati mabele akamba wana mabele akamba bandeko nanga eza mabele mo maseki te biso toyoka ka mabele akamba maya kamba mais awawa nzamba ote koyebisa biso yango alakisi biso formule ya kosala mafuta po bato babika formule ya kosala mafuta po mutu so aza na pasi na nzoto asalela mafuta wana bika malobi po ezala efficace fo bobakisa yango mabele akamba wanzamba alobaki mpa papa Didier miko euti oleka alobaki mpa papa Didier alexi formule bozo mafuta bosala boye bozongisa boye botravaille yango le botravaille yango wana bozobonda bobondela après soki moto aza na pasi o douleur na makolo douleur place bo aza na mikakatano badifficulté na nzoto bopesa ye mafuta wana apakola nango abonda nango apakola nango mais po ezala effikasi po ezala effikasi fo botia yango mabele akamba na kati esika siko ngaba mabele akamba na papa Didier abi ade nzamba bifo ezala effikasi abi nanga il faut nayebisa yo zwa mafuta sala boye sala boye zo eloko boye sala boye salisa na mafuta sala boye zongisa boye mais bopesa bato bapakola so basana baproblème badifficulté na nzoto na bango mais po ezala effikasi fo botobakisa mabele akamba kabi mabele akamba buto ozula mabele akamba ngo wapi mbamuna eko kanisa nga biato ana ndeko aza na Afrique kuna ana Congo ndito tina mabele akamba bandeko nanga le mabele akamba ekoti mukola liboso mabele akamba ekota na ndako oyo tozo bondela pona mutu nzambe témoin na bato bayebi baza ba témoin
tozo bondela pona mutu nzambe azolakisa nga ndenge nini nakosalela mabele akamba ana nayiba ekute keza mabele akamba nomona ka na mulangi boye ezosala jaune esala boye nzambe azoexplike ndenge nini mutu akosala po amela yango kabi oyo eloko nini yango nzambe oyo nzambe alakisi nga topesa ye nzambe abi topesa ye nini oyo amela yango boye ntango pokwa bunoso comprendre te eza nini ogise tokota so mabondeli mabonde emati nga eza mabele akamba nzambe alakisi tosala boye tozongisa boye ozomona nzambe mpuntu lendo ozomona c'est ça yango wana mpenza yango mutu oyo na moma oyo mutu oza na pasi oyo mutu mondeka bato babengaka mama de nazoyoka makolo pasi nazoyoka nzoto pasi eloko boye nakotindela kama nini formule wana naotindela kama mafuta wana bondela nango oza na kondima selon soko obika te ekoti mabele akamba na kati mabele akamba eza mabele moko jete basakana nango te nzamba alobaki yango epi mokola liboso ekota na ndako tozobondela mpona mutu nzamba bibo pesa yango na comprendre ekute eloko nini yango nzamba alakisi nga basangisi boye bazongisi boye basali boye bazongisi boye nde nzamba ekoloba na kati na mabele akamba yango namonaki ezalaki couleur wana boye c'est ça do yango bapaster oza na bitumba makasi mikakatano badifficulté okomi na suka surtout so bakotisa na franc-maçonnerie tia makolo na yo na kamba keye na kamba totala botisa na tia bino video ya paster na biso oyo awuteli na ye kamba nzambe azolokumu mpo na ye na pamboli nzambe mpo na ye paster Godin Mpoi aza mpe parmi bapaster minene na Congo awuti kamba toyoka ye paster wasepelisi nga non asepelisi nga na ndenge moko makambo oyo toke nango nzambe modele omemela yango yango bino bato bolobako bomitikela na bino bien avant po na bato oyo balanda bino baloba sikoyo olobai na biso boye ndeni ekomi boye ok bozala natiela bino video na ye tosukisa biso wana na monde ina ekoki na mpe na place ota RT donc yango bozala natiela bino antuke bozela natiela bino na micro boyoka ngo bien yeyo paster Godin Mpoi so bobetika na YouTube bakomi wana na YouTube na wuti kamba nzamba pambola papa Simon Kimbangu ok wana bomona ye bien anotia bino ka sur la prédication j'avais oublié de vous signaler que je venais de notre jeune de l'Europe cette fois-ci moi je viens de Kamba. Il y a un autre qui dit comment il est parti s'agenouiller devant Papa Simon. Est-ce que mes genoux t'appartiennent? Il n'avait pas demandé. Je dois vous dire que depuis que je suis né, je n'ai jamais été accueilli comme un Kamba. On m'a donné une parcelle là-bas. Alléluia. Amen. Vous me négligez comme ça. Directement de recevoir 15 personnes, les loger, les nourrir gratuitement. Koliango il y a toutes les 2 heures. La nourriture c'était après chaque 2 heures. Et j'ai dit que j'en avais assez. Les gens avec qui nous étions ensemble, tellement qu'il y avait ils ne veulent pas que nous puissions rentrer. Le matin, j'allais rentrer seul. Ils oubliaient que la nourriture, on l'a donnée parce que moi j'étais là. Ye place ya lobi ke biloko wana bande kopesa bango mpo ye azalaki te bapesa mutu nyonso bato ebele bakenda kamba baloba kuna kolia eza ofele toza mpe na sere na biso moko boyokaka lera ozonga aza na miniti mpe na kamba kenda ye mpe kamba
donc bayebisi déjà ke kuna kolia ezalaka nango ofele donc ata ye te baninga bapesaka ofe boyoki ye akendaki kamba ayebisi bango boye nde nataki video aole batindela ye nga na kata nde na osekanga bi wawu nasepeli moyen te alobi boye alobi nga moko na nayebisa bino nauti kamba nde nalia na boso na koyebisa bino ke nauti kamba na boyi boyoka yango mpa bato mosusu ngai mona oyebisa bino ke nauti kamba nde nalia bino bozalaka pase na dadi na biso uti poto cette fois-ci tuko nga nauti kamba ozomona abiba yo koloba afukameli mutu mabolongo ya yo ndeko nanga kobanga na ote komitungisama na ote o souffrance surtout bapaster basali na nzambe oyo bakotisa bino na baloge bino mo bolinga na bino te bamema bakotisa bino na makasi bolingi bokangolama na bino bokende kamba komona na ote ko bato bakoseka ngai na ote ofukamela mutu na ote ofukamela mabolongo eza ya yo moko papa mama mabolongo eza ya yo moko koyoka mokili soni te koyoka na osoni te kende na okamba kende na yo kende na nga so nazali bino na okende na nga kamba nga so nazali bino na kokende naza kobunga bakotisi nga na baloge na bango na komomona omoni bandeko na nga le bakotisa mutu na loge mpona bandeko kokanisa nga binge elekela ndeni au fait bakotisi nga na science okiti na bango nayebi te obanda komona bandoto no ekomi bizarre ekobanda no na bandoto tieke ekoma physiquement mpenza bakomi mpe kosola na yo bamafongoli yo bamatoyi moko boye yaka réunion place boye sala boye nde toyokaka bango wana ozomona basali yo biloko bongo kende na okamba okende kotala totia nini mosusu awa ye kaka toyoka po epesa bato mosusu baningana ozomona nzambe asungama bapaster bayoka ta video nango ese batala nga bapaster baotala nga ok bozela yango ta nayaki parce que nazaki na posa asunga ngai na makambo na ngai ya privé oyo naza nango wana nakoyebisa bino awa te nakoyeboya kolanda ngai na motu oyo apesaki yo nini eloko nayaki kozwa apesi ngai yango bino ndenge bomesana kolobaloba oyo bapesi ye nini yango kisi awa kisi eza te awa jésus alors nazali na nasi boyoki ye bozala nazongisa namona ye parce que barandez-vous wana erata depuis ba 7 ans nayaki parce que nazaki na posa asunga ngai na makambo na ngai ya privé oyo naza nango wana nakoyebisa bino awa te nakoyeboya kolanda ngai na motu oyo apesaki yo nini eloko nayaki kozwa apesi ngai yango bino ndenge bomesana kolobaloba oyo bapesi ye nini yango kisi awa kisi eza te awa jésus alors nazali na toyoki ye alobi ke ayaki wana mpona makambo na ye privé en tout cas nzambe azwa lokumu mpona paster oyo nzambe aza tellement malamu alingi ye mingi nzambe alingi paster nani kukomole nzambe alingi paster gode poi oyo alingi ye nga mpe nalobaki aza na ngolu atali na ye kutu mokili te gauche droite te abi te nga funa ta nzambe na nga naza baproblème na nga privé oyo akati nakende nango mpa na ye yango moni akendaki akei na ye abi eloko na ye aki kosenga ye apesi nga yango abolobaki oyo te apesi nga kisi boye kisi eza te yesu ozomona donc yango wana nakoyebisa bato ke oyo eza kaka ebandeli bana nzambe bapase asosolo bakotisa bango na baplace mabe bakobima bakokende kamba yokanisi nde ayabonga azongi na mai ya kamba te na mabele ya kamba te azongi nango asukoli na mai ya kamba te asukoli mai ya kamba osukoli na mai ya kamba nzambe na ngai bande nga nono sukola mai ya kamba te me nosukolaka un jour ozomona do yango wana kaka nalingaki nayebisa bato ke doki soki ozobondela lobaka nzambe akimbango ato boyi noko ondimaki aza molimo santo me ondimaki quand même aza prophète ese kimbango azalaki ndoki nde bayebisi liboso na yoka nzambe naloba ute
nga mantuka banda na komi koyoka mamba kimbongo koyoka kiazaki ndoki jeko na yoki onka pa mutu na chaîne moko ka noki onko ndiye na chaîne moko na éviter problème ni na chaîne yango wana na éviter problème ni ezoleka la chaîne wana ba kimbanga azaki ndoki kimpa vita ndoki mama mwilu ndoki ozomona me nga nazoyebisa yo ndeko na nga mwasi mokili oyo eza na makambo bandeko na nga soko kondima kimbangu ata lokola profeti sambelaka loba nzamba kimbangu bakolongaka yo te na bitumba na yo mpo ozosadrese na nzambe oyo ya solosolo ozosadrese na nzambe oyo ya solosolo ozomona ozobondela nzamba mpontolendo na ye liboso na yo nzamba bakoko na nga nzamba solosolo oyo bakoko na biso en tout cas natiki bino nzamba za na bino kimia na kombo na Yesu Masiya eza na moko amen.